la chaîne de sexualité, la chaîne de qualité. Na koleka nanga na shema ya scientifique, na koleka nanga na shema ya scientifique, la chaîne la plus suivie. My main job is to advise, because based on what we do in terms of insurances and finance, advice is mostly needed, because we believe a financial product cannot be bought online. It should be able to be advised so that we can be able to make the right decision at the right time. We will be able to help you for free, because advising you is not going to cost you anything. So therefore, take advantage of this service. Bien-aimés, bienvenue dans votre émission préférée, Le Temps de la Flamme. Le Temps de la Flamme, et ça, cette émission Oyo et Simba qu'on a maboko dans la prière, afin que nous puissions prier. Ngala zobondela, yopozo bondela, et bibelobi ete batomi bale basangani pour la kosengelo comme pas nzambe, nzamba opesa ba. Amen. Alors on a pourquoi les lotos awa ensemble avec Mama Bia Star. Amen. Shalom Mami. Shalom Pasteur. Merci beaucoup peuple de Dieu. Topé sibino na kombo na Yesu, balobi lelo eza lelo na bengo za vendredi miracle. Merci beaucoup, vous avez toujours branché, banda ko partager, pambate ser mo kaza pembe, frère mo za pembe, a profiter na prière lelo. Gloire au Seigneur. Tozaka prière na biso zalaka de dimanche à vendredi. Lelo eza dernier vendredi, dernier jour pour la semaine oyo. Tozo kota na kata mabondeli ko bondela pe ko lukelongi na nzambe na délivrance nga na zone dimete la chaîne mo ko koya nde mama bia lobi le eza vendredi miracle. Amen. Ngoya na nzambe ko kota na caméra oyo et ko atteindre na ndako bisiko zali, et je te dis que ta vie ne sera plus jamais la même. Amen. To bondeli mama bia bondela. Merci Tante Père Yahweh, to pambolo to komiso suna bolingo na yo, to pamboli ngoma o nzambe tikete molimo na yo e kambabiso bon nzambe na yo e kasuko manifester na poko lelo to koloba Père de gloire e za maloba o nzambe ko buta monoko na yo pambola peuple de Dieu kinya na yo nzambe de mebe na kata banda ko ba ni kotala biso na poko lelo nzambe ba mona bolamu na yo kwamba tolobi ete o nyonso to luka ko nzambe yo komi monisa mi monisa na poko lelo pamba te maboka na biso to na kinya na kombo na Yesu Christ to bibongo. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Zoa Biblia na yo, tozana livre ya Daniel chapitre 4 na verset 16. Daniel chapitre 4 verset 16, histoire oyo tobandaki pendant quelques jours na biso déjà na katna séminaire na biso oyo il y a les transferts maléfiques. Son cœur d'homme lui sera ôté, et un cœur de bête lui sera donné, et 7 ans passeront sur lui. Elobi ete motema ya bomoto bako longola yango, pe bako pesa ye motema ya banyama. Awa, ezo like sa présence, ya transfert spirituel ezo salama. Bazo longola motema ya mutu, oyo abotama na yango. Motema oyo eyokelaka batu mawa. Motema oyo esalaka batu bolamu. Motema oyo ezalaka na vision ya vie. Motema oyo epermetaka ye azana ba sentiment lokola mutu normal. Bible zoloba eloko miso esepeli nango motema ekosepela nango. Amen. Siko motema wana bazolongola ye yango po bapesa ye motema ya banyama. Wow. Yango toloba kiete ezana batu oyo balongola bango deja motema ya kimoto. Oh, papa bandela nanu? Balongola bango motema ya kimoto. Wow. Bapesa bango motema ya banyama. Wow. Yango mona ata na kati ya libala mobali ya chanja. Mwasi ya chanja. Ozo yeba sute mwasi onga na balaki eza su oyo te. Mobali onga na buntu kutalaka na ine bandeli. Ara motema boyete. Mwana onga na botaka azalaka boyete. Donc motema wana ya bien balongola yango bapesa ye motema mosusu. Alors to bane ko solola wa depuis soko lundi matin ya depuis lundi ti lelo nazo parler sur transfert maléfique
et transfert spirituel. Dans le bas qui n'a qu'à transfert, tous en a échange, et puis tous en a vol. Diable a ko yiba mutu, a ko kipe ko échanger mutu, a ko kipe ko transférer. Et loko na kat na bomo ya mutu. Wow. Alongoli yango awa, ake nango awa. A transférer yango place ezalaki. A ko kiko yiba yo awa, a pesio eloko mususu. A pesio vi mususu, a pesio nzoto mususu. Pe nzoto yo zaka nango e kozalsu ndenge wanate. Donc o eza makambo mabia diable asalaka. Siko awa nzambe kuta salaki yango. A changé motema ya Nebukadnezar. A pesi motema banyama. Vi ya tata o esuka na zamba. Wow. 7 ans avant na zamba. 7 ans à l'air à matiti. 7 ans à vivre roi banyama nde ba vivaka. Donc eza aussi image ya makambo satana salaka. Wow. Na banayeko loba ete satana akelana eloko moko te. Biloko nyonso omonaka satana a utilizaka na kati ya mokili oyo soit ayibi yango epai ya bana nzambe. Soki batu na ye, ba agent na ye, to bana na ye, batu oyo ya ye babongola mitema te. Bazo luka eloko na mokili, neti to loba mabota. Ake ko luka mabota, to ake ko luka mayele epai ya nganga kisi. Nganga kisi azana mayele akoko zwe epai ya satana te parce que satana kela eloko te. Wow. Et pourtant epai ya moto na nzambe soko kei moto na nzambe akozwa mayele epai ya nzambe akozwa mwana epai ya nzambe. Amen. Mais epai ya nganga ala na place akozwa ngo te. Eloko nini bakosala? Bakokende kotala na bafami, na babalabala, na bawenze, na bisika ya batu oyo bayebi nzambe te. Na kati na bafeti esika batu bazala loyenge bayebi nzambe te. Bakotala moto ayebi nzambe te. Bake bazwi mwana. Soko bazoluka mwana bayibi ye mwana na libumu. Yango soko yoka na yebite soko zana oza oyoka masolo ya batu mususu ba yebi soke non moto azali na zemi limwe. Zemi limwe ndenge parce que bakende bayibi ye mwana bapesi mwana na pa moto mususu. Wow. Donc makila ya tata wana bazwi yango bapesi kote kuna. Na famille mususu. Mwana wana akobotama baokanisa bizaleli ya famille na bango me ya bizaleli ya mboka mususu. Wow. Nazo yeba na bambule leka. Tozali na bana mike. Muzaidi na bala. Père ya réveil ya Congo. Akenda na bamboka baswahili. Kotea. Na kotea kuna bamemeli ye mwana moko. Na mama moko amemi mwana wana abela kaka. Mwana wana abela kaka. Mwana wana abela kaka. Mama wana alobi papa na lengi. Muzaidi na bala tali mwana wana. Atali mwana wana si mazui Bible na ye. Abeti mwana na mutu, bebe wana na mutu. Pau! Tanga beti bebe wana abongwani makapu. Wow. Ye wana matina nzeta kimi. Wow. Donc mama oyo bazwa makaku bakotise na libumu. Wana za transfert. Ole bazwa mutu me bazwi makaku bapesi nzoto wa mutu na cimetière bakotisi wana ye azo vivre kanti aboti mwana. Donc eza na batu oyo bazo vivre na kati ya ba transfert maléfique. Vi na bango eza transféré. Alors na kati ya bomo il faut oyeba maintenant ba symptôme nini oyo ezo talisa ke moto oyo aza na transfert maléfique. Mwabia est-ce que ça ne loba koloba? Papa makambo lobi ezama ya solo to mona yango mingi ezatana ba foyer okogota mwana ozo comprendre te mwana o caractère ala ni caractère ya papa na bango ni caractère ya mama ote kota ba noko mwana okutu eloko moko ye mwana na teke aza mwana na yo donc mona ke mwana moko aza caractère mo bizarre donc so totali bien ndongo to loba a ofunga miso ba ke mwana wana basala ye échange abi okomona mwana mususu na ndaku mwana impoli akosakana te. My God. Donc tu n'es que bana wana basala kabato échange basala les choses na butu yo oyeba te. Tellement que biso ba parents mingi bazami na vie à prière te okoko sakaka mwana l'esprit wana. O mona que mwana oh ça ne va pas. Yo ozo comprendre te. Mais ça okota mozindo parce que yo comprendre que mwana na basala échange. Ba biso comment ba ya ndenge na ye. Non za ndenge te. Pamba tenza mabika za na projet malamu na bomo na biso mais mabete mais so totai ba projet abana neza ya mabe et ou te panza mais te papa na asina lobe loko olobi loko my God donc et oyo eza ba réalité spirituelle wow
oyo ezana katia mokili oyo tota vivaka nango butu moi totambolaka nango butu moi okokoza na nzoto wana ezaka ya yo te bazwi nzoto ya mutu mususu bapesi yo bazwi oyo ya mutu ya normal bapesi pa mutu wana bien libala papa libala okokomona meme libala ekomi déformé eza su libala na yo te bachange nyonso et awa nanga nalobela basymptôme parce que lelo tokobondela il faut toloba basymptôme ndenge nini okoki koidentifie ete bomoi na ngai nazo vivre na se ya transfert maléfique esalama na vie na nga to na kati ya vie na ngai eloko esalama bayiba nga eloko to na kati ya vie na nga basala échange na kati ya vie na nga alors ezala ba point oyo tolingi to partager awa elongo na mama bia pona kosunga bomo ya mutu moko na pokwa lelo avant tokota na mabondeli na biso. Amen. Point ya liboso ezali échec au seuil des miracles. Moto mosusu na kati ya vie na yo tango makambo nyonso ezotambola malamu ozana projet ozana likambo lingo sala na vie makambo nyonso ezotambola malamu mais soki kaka okomi pembeni osimba eloko ango mbala momoni makambo nyonso lokola ndako batiaki bombe na se ekwei papa bandela nanu donc makambo nyonso muto asalaka ekomaka na suka olie azwe eloko abandaki koluka libala asali fiançailles wana oleki na kati ya fiançailles osali makambo nyonso fiançailles asalaka ti ekomi na suka bani babala yo 3 jours avant on a ligné sous mariage oté. Donc yo moka dans le vide. Yo moko boya ngo. Après na âge comme na mo boyino libala. Aboyi libala yebelo ni salameli yete. To mobali to mwasi aboyi. Omonika mutu akenda abenga ko lisusu te, oyambaka abenga ka téléphone na ye ayambaka lisusu te. Donc abenda na complètement tout simplement parce que yo makambo nyonso salaka na pembeni soko lingo simbango il faut beba. C'est-à-dire que ba transféra yo, ba longola bo moto na yo, ba pesa yo eloko mususu. Ozana posa ya délivrance. Amen. Ozana posa nzambe alola akita na kati ya vie na yo. Amen. Ozana ba projet osalaka na vie mais ba projet na yo e aboutisaka te. Okomaka jamais na suka. Osali plan na yo malamu. Wow. Mais na suka kaka tango makambo elingi simba. Omoneti ba yeba botolu elo. Wow. Eloko ango ekei. Ozaki na ngona maboko komo regretter mais nazaki na ngona maboko. Ma kopo ezaki na ngana maboko awa mais eke kaka boy. Et si na kati ote muso mona sali conteneur. Ba basala conteneur était kama. Mais pas na ko soka conteneur kapa. Ekwe. Ou bien kangami. Ou bien biloko ebungi. Donc ça dit qu'il y a quelque chose. Et dans on va pas ça la profit, yo moi ça la profit exact. Yes. Wow. Donc wana eza moko ya baka o comprendre parce que Bible ezoloba était nazo souhaiter yo o prospérer. O prospérer pe ozala en bonne santé. Lokola âme na yo ezo prospérer. Ça dit posa ya nzambe eza mwana na nzambe nyonso. Soka banye loko il faut suki sango parce que soka banye loko il faut réussir na yango. Il faut banana 1 au suka na 1000. Problème na biso zaka na problème ako bandate na bandeli wapi c'est pas un problème. Mais problème na biso zaka na ko sukela wapi. Na ko suka na likolo, na ko suka na sete. Mais siko moto o basala transfert. To ba yiba yeta musu chance ya vie na yi. Moyen na vie ozo promotion ezate, moyen okende liboso ezate, moyen simba mapamboli na yo ezate, moyen otombwa na vie ezate tout simplement parce que yo basala transfert na kati ya vie na yo. Yango lelo toza ko déclarer na kombo na Yesu. Ete échec wana ekwesama na vie na yo. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Est-ce que moto moko ko bondele siko zali bondele siko zali na kombo na Yesu bana ko buka échec nyonso. O etele makana kati ya vie na yo. Au nom de Jésus de la croix. To bandi ko tele menanguya nyonso ya ba échec maléfique. O etele makana kati na bombo na biso.
d'une manière à une autre. Oui, gratisa bato, molimo ya bokutu, molimo ya malédiction, puissance nyonso ya ténèbres. Oui, yaka kokwesa makambo au sein de miracle. Lelo na kombo na Yesu, toza ko renverser mapa ya ennemi, tozo briser puissance ya ténèbres, tozo détruire ma opposition nyonso. Eloko nyonso etelema na bomo ya bana, pour empêcher bana biso asesi na vie na bango esimba te. Lelo nous détruisons l'œuvre de l'ennemi, nous paralysons la puissance de l'ennemi, force nyonso ya diable oyo etelemaka contre na biso, to renversango lelo au nom de Jésus. Tozo déclarer toko réussir, tozo déclarer toko kende liboso, ndeko bano déclarer okende liboso, bano déclarer victoire bakati ya vida yo, bano déclarer élévation, bano déclarer gloire au nom de Jésus de la croix. Ceux qui toko banda likambo wana toko sukisa yango, toko banda de gloire en gloire, de succès en succès, de réussite en réussite, d'élévation à l'élévation, de progrès en progrès, au nom de Jésus de la croix, pour déclarer esprit à échec, les âmes aussi dans la biche, pour embrasser, esprit à succès, esprit à élévation, esprit à gloire, esprit à progrès, au nom de Jésus, pour déclarer que tu peux échouer jamais, tu peux échouer jamais, tu peux échouer jamais, au nom de Jésus de la croix, ton bon délit peut te déclarer ton lobby. Amen. Amen, amen, amen. Ndekolanga tozo koba lelo. Yes. Signe mosusu ya mibale. Mama bia eza dégradation. Komi kozonga sima. D'une manière mystérieuse. Okoki kozala ozo kende liboso. Bozo mona pena na ndeko yo azo progresser na vie na ye. Ndeko yo makambo ya vie na ye ezo simba. Mais beaucoup sutuka kaka boye nenga bando zongela sima bo comprendre te. Yemo pas comprendre te kabane go teka bien mais côté ka nyonso mileki nyonso ekwe. Adefisa biloko ekenda mbongo kozonga ya mukie. Ozokoka ko progresser te na vie. Donc yo na vie na yo obundaka po okoka kozweloko moko. Donc, ozo sala makasi o progresser, mais ozo kwa ko progresser te. Ozo sala makasi o kwa kende liboso, ozo kwa kende liboso te. Ozo dégrader na kata vie na yo. Dégradation na dégradation. Kozonga sima, soko ke 3 pas. Kozonga 5 pas na sima. Papa, nena le bezo ko la singa. Ezo ko la bato, ezo ko bakani mo ba singa. So nga sala ke loko. Loba mama bia, loba mama bia, loba mama bia. Zo ba saison ka to sala bambua, ozala mbwa na yo. Ozala na distance mo cheka mbwa lia. Mwa ko kene kuna te. To mona ta ana ba pak na poto, mona soki mutasini mbwa. Na singa ne ko mbwa so ka ke kuna abendi. Abendi. Do bato na docteur te to benga ba bazolo ko bambua, do bakali ba wana singa. Mabia. Oui papa. C'est révélation. Amen. Parce que ezala ba singa mususu ya mindele oto mona ba bakanga ba mbwa wana. Singa mususu ezala ganeti bakanga ba linga lingango. Ils ont l'appareil moko. Ya ebenda ka ezonga ka. Ekokende mbwa moni akeya komo kenda kanisa za libéré akeya el mo waka bati kak baba nozo ngisi mane. Wow. Donc bato ebele baza ndengwana. Wow. Na kati ya vie na bango aomona pena ke ao progresser. Aomona pena ke ao kende liboso mais ao sutuka ndenge nini abando zonga sima na vitesse moko. Donc vitesse au bana okenda ngo liboso eza moins par rapport à vitesse au bazo zongi sela na si. Wow. Donc progrès et comment eloko moko ya passé na kati ya vie na ye. Abika progrès te na kati ya bomo na ye, rien ne marche. Eloko moko te ekokende liboso na kati ya vie na ye. Donc ndeko nanga nzamba bengi yo omata. Amen. Bible zoloba nous allons de gloire en gloire. Amen. De gloire en gloire. Amen. C'est-à-dire, obandi eloko wana ebandi ko progresser. Obandi likambu, omoni pe obandi ko mata. Mais na kati na bomo ya bato ebele, omona aozonga sima. Wow. Omona santé zaki kitoko santé zongisi. Omoni libale bana okende bien, libale komo zonga sima. Omoni makambo vite ba business na bana okende liboso, business e komo zonga sima. Vous ne comprenez pas et l'okoni nezo salama. Nekonanga ba échangea yo.
te na oyebisa mutu moko ba échangea yo obotama na étoile ya munene na vie na yo obotama na makambu déjà tango ozo o avancer muke eza signe ezotalisa ke yo oza na grâce à makasi na vie na yo. Parce que mbula po beta il faut likolo yina il faut likolo e yina donc tango déjà bozo mona mutu na kati ya bomoi na ye moi progrès ya muke boyeba ke mutu wana abenga mapona makamba minene yango zo mona jaebet abondela alobi nzambe soki okoki kopambolanga soki okoki koputindika ba limite na parce que abana komona ke ba limite na ye ezo coincer na vie donc aokoka kokende musika te aozonga neti bakatela ye mundelu neti mbwa bakanga singa donc jaebet alobi non nzambe il faut singa oyo ekatana ngana progresser ndeko nanga ya mwasi ndeko nanga mobali tozo bondela lisusu te tozo bondela nalingi obondela okata singa oyo soki bakanga yo singa singa wana ekatana soki ozonga kasima loba na nzambe tindika ba limite na ngai banda ko bondela na kombo na Yesu liba soto kabasoto lebrados koma kasendere bosoto yeba shaka lebrados koma kasendere bosoto yeba shaka lebra uba santa banaka ebo soto yeba shaka lebrados koma kasendere bosoto papa na kombo na ya Yesu Masia lelo totelemi na position verticale miso na biso ya kokanga mamolimo na biso connecté na lola tozi pouvoir pe autorité likolo ya basinga nyonso batia biso na bafamille o bakanga biso bakanga baboti bakanga bana bakanga bandeko na kombo na Yesu ata singa oyo bakanga na libanga badimisa na se ya mani lelo na kombo na nguya ya Yesu Masia tokati singa wana tokomande loko nyonso ebendaka biso nguya oyo elimita vi na biso tobandi kodétruire yango na kombo na Yesu esprit nyonso ya limitation esprit nyonso ya rétrogradation oyo ezongisaka biso nsima butu moi moi toprogresse eza te yawe na kombo na nguya ya Yesu tobrise yango torenverse yango toannule yango tobuki yango au nom de Jésus de Nazareth ekata na ebeba au nom de Jésus ndeko yoka ngai tozobondela mama Bia bato mosusu bazaka na poto awa azaka na posa a progresser azwa mbongo atinde pa ndeko ne na Afrique atinde pa ndeko mwasi mutu musuku ta chanja abandaki na famille na ye esimbi te atie siko famille ya mwasi okasa bandoki yango bayokana mama Bia na famille na ye moko ameka bamela ye bambongo ake na famille ya mwasi batia boye kuna pe bamela lisusu double donc ndeko moyo progresser ezate omitali yo moko ozo konte bambula na poto na misapi na Afrique pe kuna ba o konte bazo lia mbongo no bazo loba osala nini depo kendo osala nini donc diable azo utiliser bango po ba limiter vie na yo po bazongisa ko sima ndeko nanga ezui banda ko déclarer lelo moto kita ezikisa nzambe a déplacer nzambe a changer a longola asala substitution moto nyano azala na nzela na yo a longwa papa na kombo na Yesu tozo déclarer lelo progrès komona na la vie na biso na bali ko déclarer délivrance na biso esalama lelo délivrance ya bana na biso esalama délivrance ya ba vie na biso esalama toyaka na poto akotika bato te po bato mosusu ba progresser biso tozala kaka boye lelo to déclarer na kombo na Yesu moto nyonso ona membre ya famille na biso ya mwasi ya mobali oya telema na nzela na biso nzambe mpona komelaka bambongo totinda mpona kofrenaka biso na baconstruction tozosala na baprojet tozosala na bacontener totindaka bato oyo batelemaka na nzela mpona kobebisa babusiness ya bacontener afin ke bakolo bacontener balelaka lelo na kombo na Yesu tobandi kodeplace bango nguya na nzambe edeplace bango nguya na nzambe elongola bango na vi na biso bakufa te me balongwa
na kombo na nguya na Yesu Masia. Liba sondo robo sakaleva. Nzambe basala bere. Bere o biso to komona. To yeba ete to longola bango. Papa tinda batu malamu. Na bavina biso. Bato bako sunga biso. Bato mitema malamu. O bako ede biso yawe. O bako fongolela biso mitema. O bako ede biso na projet toza na yango. Na kombo na Yesu. Lelo tozo benga échange salama. Na monde spiritual. Bato ya mabeba longwa. Bato ya malamu bakota. Na kombo na nguya ya Yesu. Tozo bonde la lelo. Au nom de Jésus. Nekolelo eza butu ya miracle. Eza butu ya délivrance. Tozo bonde la lelo. Tozo te ya pe tozo bonde la. Nalobi tozo te ya pe tozo bonde la. Ezui. Moto ekwe ya na famille. Oya kanga vina biso. Azwa problème oya kozwa. Afin que vie na biso efungwama to progresser to mon appel obo kwa nzambe biso pe to seka lokola batu nyonso. Nalobi troisième point mama bia eza problème ya faiblesse ya cerveau. Batu ebele babotama mayele abotama mayele azalaka pena moto ya kala ingangu kala itekiniki me moto wana azokola mayele pe sala nini ezokita azokola mayele ezosala nini ezokita toyebi ke batu mususu balakato bazokola mayele pe ezokola parce que na kati na yo oza na Saint-Esprit. Bible elobi moto yazangi mayele asenga epai ya nzambe oyo apesaka pe apimelaka moto te. Ndeko na ngai yo okoma na bakrise baperte ya mémoire bafaiblesse ya mémoire yango eza quatrième point. Ozomona na kati ya vie na yo okoma na perte ya mémoire. Bakoye biso likambu obosani. Mobala kopeso ba ordre obosani. Mwasa koye biso kende soba ndembi. Papa sombela na boy obosani. Do yo bosana na kaka. Obosana kaka bano boti baso bosana. Ndeko na lelo tozo senga nzambe apesa na mayele. Apesa biso mayele. Bando bondele siko zali. Bondela parce que Bible lobi moto azangi mayele. Asenga mayele pa na nzambe. Papa tozo bondela lelo. Molimo mosantu asimba mituna biso lelo. Na kombo na nguya ya Yesu Masia. Tozo bondela ete l'intelligence. Epesa me la biso na kombo na Yesu. Seigneur, impactation ya intelligence. Ebana kosalama na mutu ya ndeko mwasi na mutu ya ndeko mobali na bana otoboti na kombo na nguya ya Yesu. Bisika nyonso bavide ezali na cerveau bavide wana elongo ezala comblé maintenant avec l'intelligence qui vient de Dieu. Au nom puissant de Jésus, que l'intelligence nous soit donnée, que la sagesse nous soit donnée. La Bible déclare en réalité dans l'homme c'est l'esprit qui donne l'intelligence. Laisse que le Saint-Esprit a rempli biso. Le Saint-Esprit a ton akakata biso. Le Saint-Esprit a soit contrôle ya moto na biso. Mayele ton, mayele impacté biso. Impacté bana biso. Ba cerveau ya bana biso. Et comme éveillé, et comme intelligent, et comme puissant, et comme capable. Baso ba capacité. Bana biso baso possession ya moko. Bana biso ba tambusa moko. Bana biso ba ko la ministre. Ba policier ya mayele. Ba détective. Ba psychologue. Ba docteur. Ba scientiste. Na kati ya moko. Na kombo na Yesu. Ba koma ba avocat. Ba bariste. Na kati ya moko. Na kombo na Yesu. Ba pasa ba position. Oye simba ni mokolo. Papa tsuntalo mokolo na nguya. Tia tembo na yo. Tia moto na yo. Tia loboko na yo. Na kombo na Yesu. Bisika to komate. Bana na biso ba koma. Au nom de Jésus de Nazareth. Ndeko na nga tozo bondela. Yoka. Cinquième point. O yoko yeba ete basala transfert na vie na nga. O yoko yeba ete ba yibanga eloko moko. Ndeko na nga cinquième point. Ezali ete bana oyo boti. Bakoma ba rebelle na yo. Wow. Da bana to boti bakoma ba rebelle na yo. Bakoma ba rebelle ba papa ebele bana batomboke la bango. Bana balinga akut ko yoka yote ko mona yote. Oza mama malamu papa malamu. Oboko li bana no bia. Mais komi tango moko boye. Okansa bana bakoma komona yo okoma monstre.
Parce que ceux qui otali, n'a pas témoignage belé. O comment a été oh maman oh bana basundola e. Pour nini bana bakanga endoki. Mama bia. Oui papa. Ozali kamakolo ba côté wa. Papa ni na baksa boy. Kana otoloba. Surtout moi confinement. Eh. Papa bana mingi bazomona ba parents ne ba monstre. Maman ngai. Moi nazo préférer papa akenene ku na park kaza na ndaku. Jesus. Moi nazo préférer ku tubanda kama na yedi kolo papa okitana 7 ans zo edoka kolia. Nous ça tozo mona papa na yazo mona ka monstre moko boy. C'est-à-dire que va changer. Non, non, va changer donc papa la bango, va passer donc papa mususu. Moi na yema ko akoyo kata soni to ba ke mama wa ku na linga kaete. Ce que ba c'est la que chance ba para, mais la sana ngesha na ba para. Oh my God. Donc ba ke para wana ba chanza ye. Moi na so mona donc mutu mususu na bomo ya ba para na oh papa. My God, oh my God. Siko ezaka yo parents ozo vivre lo kwa ndengwana. Ozo se sentir oza misérable. Rejet. Rejet. Bana baso rejeté. Oza papa, oza maman, oza na tango apasi. Moi nzote komo kola, moi maladi. Me bana nyonso, ata mwana moko atala kayote, ata mwana moko aluka kayote, bana bakoma komona yo ndoki, bana bakoma eloko moko, bana bakoma komona faux maman, faux papa. Bakoma ko critiquer on atango nyonso aussi la nguya liboso ya bana oza lelo ba koloba te mwana koko gangela yo koko finga yo ndeko nanga tozo bondela awo tozo zwa autorité likolo esprit wana ya rébellion na bomo ya bana na biso na bomo ya ba famille na biso oko suka boyete yo kozonga na mabele epai na nzambe na vie ya boyete likambo yango te ko suki sa vie na yo ba pare bele ba kufa pona makambo boye susi ya boye bando bonde na bana ko déclarer na kombo na Yesu papa na kombo na Yesu tozi autorité likola esprit diabolique o ekota na kata bandako na biso o ekota na ba famille elata bomo ya bana na biso et même esprit ya rébellion na bana na biso esprit ya rejet na bomo ya bana na biso toza la rejeter lokola ba parents toza la négliger lokola ba parents tokoma komona lokola ba monstre pa ya bana lelo na kombo na Yesu yo oyo changea image na biso yo oyo botola image na biso bana oyo baneko adore biso tango tozalaki bana mike bazolo ba papa oza le meilleur papa du monde. Maman, tu es la meilleure maman du monde. Lelo tokoma ba mauvais parents du monde. Père, au nom de Jésus, totelemeli ngouye ya ténèbres de la nuit, puissant Seigneur, ce diabolique et satanique. Oui, maman, méchanceté la kati ya famille. Nous t'attaquons au nom de Jésus. Nous te menaçons par la puissance du nom de Jésus. Nous t'ordonnons de quitter la vie de nos enfants, de partir dans le lieu sec et aride. Délivrance à Bana, déclarer délivrance à Bana. Déclarer délivrance à Bana au nom de Jésus. Que les enfants soient délivrés. Que les enfants soient touchés. Que le feu de Dieu descende dans le caractère de nos enfants, dans la vie de nos enfants, dans les yeux de nos enfants, dans le cœur de nos enfants. Bomo ina biso moko za délivrer. Masque nyonso balatsa biso. Personnalité nyonso mabe diable atia. Na bomo ina biso ba parents. No komanya mo lelo. Elongwa. Ekene bisika bikauka. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libérez ndako na biso. Libérez ma famille na biso. Libérez ma bota na biso. Libérez nyonso na biso. Au nom de Jésus de la croix. Go sur la main de la croix. Go sur la main de la croix. Liba soto kabasondo robo shakaleba. Alléluia. Oh my God. Alléluia. Ndeko nango zobondela bien. Yes. Mama bia esalaka pasi. Bana oyo ntango bazalaki mike. Baloba na babi mama. Tu es la meilleure maman du monde. Papa, tu es le meilleur papa du monde. Papa Mousso Azate. Mousso Azate, papa. Nakumisaka nzambe ndenge na bota ozala papa na ngai. Mais tant ba koli, ba komba rebelle. Bien-aimé, okoko kufa oke suki no pembe ke na sama bele na mawa. Na pasi. Ba tebele ba kufa pour ba souci wana ba douleur wana. Tu as besoin de tes enfants. Amen. Ozana posa okufa ndenge Jacob akufaki. Jacob akufa bana na ye ba entouré ye.
Ah, le banzambe ngala kufa boye. Ngala kufa boye. Ngala kufa entouré de mes enfants. Na rejeté diable yo. Ngala sa proie na yote. Ngala zali nyama na yote oyo kolia. Bana na ngai baza oyo ko manipulete. Nazo déclarer le nom na kokufa entouré de mes enfants. Moi si na nga kokufa entouré de ses enfants. Au nom de Jésus de Nazareth. Peu importe ma difficulté. Tokokuta na mona kata famille na biso. Moni mona nzambe yo koya. Okopesa biso makasi. Mayele. Mitema. Ya ko arranger ma problème nyonso kuta na mona famille. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh yes. Ndeko na komba wana na okufa entouré de mes enfants. Amen. Yo kokufa entouré de tes enfants. Yes. Bana no bana obeta tolo babi toza na papa toza na mama. Yes. Maman na biso aza la meilleure maman du monde. Okomema bakoko na yo. Yes. Oko simba bango. Amen. Yo mo bana oketika bango na classe. Oh yes. Oh my God, oh my God, oh my God. Rébellion ko sala te na vie na yo. Délivrance c'est côté na famille na yo. Amen. Kobanga te makambo zo mona pembeni na yo. Déjà prière au sali lelo. Délivrance et côté na kati ya famille na yo. Ni mama kambo yo zo bonde na lelo. Ndeko sixième point. Signe, sixième symptôme. On peut sentir maman bia. Et ça été au monde à moi na mobali. Trop banabasi. Hey. Yazo mona on est chance. Wow. Donc on a chance à basi. Au monde à moi si. Mi bali alingi trop mi bali. Ba bébé papa. Ba nani? Ba bébé. Comment wana ba bébé? Alingi ba bébé trop. Ndia mona oka succès. Ndeko yo mona on est succès. Okotika moi si na yo yo lingaka kaka kuna. Ozana bango 4 5 7. Eza signe, ezotalisa ke ba transféra yo. Ba changea yo, oyo to sentir wana eza mutema na yo te. Eza vie na yo te. Motema wana eza ka po omona satisfaction, il faut lukango libanda. Tango nyoso ke na pe libanda. Tango ko silisa, o sentir que non neti culpabilité na motema na yo. Tu ne sens pas bien. Parce que le vrai plaisir se trouve dans les mariages. Amen. Moi, mobali. Trop bassi. Donc, on m'a dit makambu. Moi, sous on m'a dit moto. Ndeko nanga, eza milimo. Eza milimo mabe. Basala yo transfert. Batia milimo mabe na kati na yo. Ba posa yo. Ba longolo biloko ya eloko ya motema o nzambe. Apesa yo na mokili ya liboso mama biya lobana. Wow. Tout le monde a appelé papa na poto au moins à 15 ans, à 16 ans. Azana base belé ou on va bien à bébé. Na mikolo. Na mikolo. Au moins à mobile. Ozana moi sur nanda. Mais ozana moi na Belgique, na France, na Allemagne, na Autriche. Au moins le coton d'arrêter. Yo so que na ça la vie. Oto ça la vie te. O saliwa. Ba chanza yo. Vie non mais fallait pas la boy. Yo so tali vie na yo. Ndongo za wana na kwafi na libandino wana okosa la vie na te tango pa zonga ka yemo pa ozonga na Eurostar azonga aokanisa bi vi na ngeza ya kobeba via moto ezala ka boyete bazo continuer la osala elo ntinda ka yeba te déjà kwa chuchuchumbi na kikongo to baka chuchuchumbi ozoka neti mutema neti e sala boye neti bazo tindo ko tinda eza kwa muto ameli alcool azana se ya kwiti comment est-ce que mwana muke alingaka ba mama mikolo mutu msupo za wana olingaka pasi ya mabala mibali ya mabala donc eza mutema ba changer yo ba pesa mutema mususu ndeko na ngai la Bible dit résister au diable il fuira loin de vous. Amen. Akokima mosika na yo soko résister ye yango tozo bonde la mama biolobi na libandi na ye donc batosuba na mabandi na libandi ko papa. Non de Jésus. Au monde a basi par la France au Mena libandi. Mena libandi. Au tema libandi ne vraiment à cause à moi sini wa zene nanda. Mais moi c'est nanda ba mona bien té. Yezo mona de ka ça succès libandi. Pourtant ça succès libandi té.
Dieu ba chanza papa. Na libandi. Na libandi papa. Tozo bondela. Nzamba lola a manifesté gloire na ye. Amen. Na kata libota na yo. Il faut loko wane kanga yo. Yes. Motema wana ba pesa ya banyama ebima. Ebima la Bana ko revoka ngona kombo na Yesu tozo bondela lelo. Papa au nom de Jésus de Nazareth. Et comme na livre à Daniel chapitre 4. Et Nebuchadnezzar ba pesa ki motema ya banyama. Yawe motema ya banyama oto koma na yango motema ya banyama oyo ndeko mwasi ndeko mobali aza na yango lelo tozo telema na yango na kombo na Yesu motema oyo ya banyama bana na biso baza na yango lelo baza na ba Instagram bazotika na bolungu yawe na kombo na nguya ya Yesu masi tobandi kokomande motema oyo ya banyama ebima na kati na biso ebima na bafamili na biso ebima na bafamili na biso ebima na bakuple na biso na kombo na nguya ya Yesu esprit ya trop basi trop mibali tokomande yo lelo libéré libéré par le feu du Saint-Esprit moto ekita moto esopada moto ekweya au nom de Jésus de la croix. Feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, nous chassons cet esprit maléfique, nous chassons tous les démons liés à cet esprit, liés à ses caractères, liés attachés à ses comportements. Libérez nos familles, libérez nos maris, libérez nos filles, allez sous la main de la croix. Père Tozobianga, benga motema ya bonzambe kota katikati na yo, katikati na libota na yo, benga motema ya bonzambe. Papa tozobondela na kombo na Yesu. Olobaki na livre Ezekiel okopesa biso motema ya sika. Tika motema ya sika epesame na biso. Na zwi motema ya sika mpona bana opesa ngai. Na kombo na Yesu. Motema ya bolingo, motema ya kobanga nzambe, motema ya kolinga nzambe, motema ya kotosa maloba na nzambe, motema ya kio ya kimia epesame na biso, motema ya bonzambe epete biso lelo na kombo na Yesu. Nous réclamons ce bon cœur, nous réclamons ce bon cœur, nous réclamons ce bon cœur au nom de Jésus de la croix. Liba sondo robo sakalebra. Alléluia. Moninga. Loba amen. Amen. Loba amen. Amen. Lelo penza makambo ebele zo changer. Oh yes. Mama bia na ebite so yo zo sentir nguya na nza. Papa moto. Moto eza makasi. Amen. Moto wana ezo kota. Ezo simba moto nyonso bisika ozali. Yes. Ndeko nanga. Septième point, septième symptôme. Eza symptôme ya mariage moko ya mabe. Donc mariage ya mabe. Mariage ya mabe tonda mama bia. Ba mariage nyonso eza te ke o nzamba kangi na ona se akanga kangami na likolo. Ba mariage musu nzamba te mutakanga. Ba mariage musu ekangama na posa ya batu bango moko. Donc eza te ba kina na église. Bilulela. Ba musu eza bilulela. On se retrouver dans le mariage à Biloulela, au Lula qui taille à mon tout. Azana moi 6 pattes, azana moi ba paquet, azana moi beauté à bien, moi le lengue, au lobby a yekaka. Oh taille 6. Taille 6. Ba au mona hein? Ba comment konda? Te, mikolo mbala minene ba bien on va taille 6. Donc yo zano linga ka mbala minene, donc ba taille 6. Donc ngai boy bosimba te ko ngambi sinune. Yo za XXL. Ngai matata Yesu Christ. Fona tia moi pa moi bi maman di la yoka. Amen. Fona lia mikolo yo mingi. Yoka ndeko nanga. Yoka mauvais mariage. Donc omi kotisa na kati ya libala oyo ezaki ya yote. Wow. To omi kotisa na kati ya libala oyo eza ya yo mais butu moi souffrance. Pasi olelaka toujours. Omi tunaka nzambe etumbu nini oyo opesa ngai. Likambo nini oyo ngai na sala pona mériter souffrance ya boye na kati ya mariage. Okoma kolela ozotambo na balabala na bana maya miso zo bima. Mwana omoni bana bazalaka so bosolola botambo na nzela bana batala biso ne longia. Mwana tali ne longi bo amoni oh mwa maya miso zo kita papa olela nini te na olela te ma mu pepe te. Ozo calculer souffrance na motema. Yo. Moi si avanda na ndako mobala ke musala yo moko vanda ka abona mawa ozotalobi nzambe na osuka wapi na mobali ya boy
On a na butu yo moko la muka na butu ta la mobile na ngenga zo ngonza. Ozo mona neti nzambe na nga neti na so muscarpe on a beta e ka kufa kakende. Donc ba douleur, ba incompréhension, ba koswana, ba querelle. Donc la semaine moko bo swana ka 2 fois 3 fois. Bofanda oswanite ozoka bien. Boyoka bien te. Bino mo pe bolingana bino ko swana te mais bo comprendre te ko swana nge utaka. Wapi. Wow. Donc bo swana ka ba trouble na ba trouble. Bo kangana ennemi 4 jours, 5 jours. Na semaine moko bo solaka 2 jours. Bo salaka bien en bon terme 2 jours. Mais 5 jours etikali mutamta ke kota na cuisine la meloko na. Mabia. Ba mariage ndengwa ezali. Wow. Mais là, encourager maman encore. Oh my God. Encourager papa moi na poko alelo. Jesus. Pas matin ba nefso de keza vendredi à miracle. Ne commence autant na poko alelo ko banga teste so zanango. Yes. Quelque so le laka na buto to la laka bo re na biso yebi. On re pole na mai. Oh my God. Oso quand on partager ni pas pasteur na yo, ni pas famille na mais na poko alelo de konanga. Boti sa foi na yo. Na prière alelo. Place ce mobile na zali, quelque soit mon place azali. Ce qu'on a na foi na poko alelo. Yeba kende ko moi c'est ko mobile o ça la libérer na kombo na Jésus Christ. Et ça possible moi bien muta vivre miracle. Et ça possible muta vivre restauration. Et ça possible nzambe amimoni sa mana kati ya vie ya mutu. Nzambe akoko bongisa libala o ebeba e koma libala ya malamu. Ata libala o kotaka na posa na yo moko. Lokwa si ba pambola bino. Nzamba za capable abongisa. Soki akoki kolongola motema ya Nebukadnezar, motema ya bomoto, apesi motema ba nyama. Nzamba za capable alongola motema ya mabe ya mwasi ya mobali no, apesa motema ya malamu. Nzamba za capable mobali wana aleki farao na motema makasi te. Nzamba akoko changer ye, akoko restaurer. Yango lelo tozo bondela pona ba mariage na biso. Nzambe moto oyo a changer mariage mutu musupe mabia. Azaka na mariage ne ya bien. Mobali ya bien, mwasi ya bien. Mais comme une période moko boye ba ndumba ba komokota batamite mabe neti ba changer ye mariage ba longola mariage na ye ba pesa mariage ya mutu mususu okoma ko vivre mariage ya galère ya ba pasi ya minioko bitumba kolela ko betama yo moko ndengo betamelaka mais o pe ko lobe pa batute o pesa ka ba explication ba raison na ko ya kin escalier na ba tuta kinga na voiture mutu mona bana ko pekisa bitumba ba beti liko ferrate ezwinga yi beaucoup de problèmes, beaucoup de situations. Mais yo moko bi ke na kati na yo libala oyo za ngai chanza mobali nanga mais tellement que zo mbouye bata mokili ne ka mbouya bata mobite na simba mwasi na sima mobali pa mate ba mona ke libala oyo za nzambe ndeko nanga soko na kaka bongo na ba fête mobala simbi be mwasa simbi bo okoluka oluka délivrance na ote kota la tekele bo sala ba sorti yo tala na kata ndaku no ofifa ka ndenge nini na mwasi be na mobali na yes. Et le plus important, nakati ndako. Parce que aussi lemba, batebele ba lemba. Yes. Maquillage wana. Oh papa. Papa mona beauté na libanda me moté meza kozoka. Papa mona cravate veste bien me moté meza kozoka. Oso kufa nakati ndako galère pasi. Olala ka yomoko, omilambe la ka yomoko, mais samedi vendredi na fête, yo wana ba simbi na loboko ba la tsaneti mwasi. Mususu pe ne ba vendela na fête ata bengi mobali to bina. Mobali lingaka te. Mwasi lingaka te. Et ça te que opo alinganzemba mokilité ça parce que ye penza na mwasi wana mpuku na niao donc ba mona ka ke to yaki fête lokolo força ki ngai ndeko tozo bondela nzamba restauraka bano bondela pona mariage wana kombo na Yesu liba sondo robo sakaleba makasete tata ye mashaka leba dosko makasendere papa na kombo na nguya ya Yesu Masia tozo bondela pona mariage oya souffrance oyo ndeko mwasi ndeko mobali azo souffrir na kata libota na ye papa na kombo na Yesu mariage oyo ba échange lelo tozo koti na monde ya ténèbres toza koboto la mariage wana o ba yiba kana kombo na Yesu identité ya ndeko wana ba yibaka faveur ya ndeko wana ba yibaka bomoto ya ndeko wana ba yibaka na kombo na Yesu nous ordonnons à cette puissance maléfique et satanique et attaquant famille wana et libérer maintenant vie à couple oyo au nom de Jésus de la croix. Toi diable libérez maintenant, toi esprit mauvais libérez maintenant
force satanique et diabolique, nous te donnons de libérer par la puissance du Saint-Esprit. Esprit nyonso ya diable ya matata ya mariage, libéré au nom de Jésus. Go sur la main de la croix. Au nom de Jésus. Tozo bengana ba ema maléfique. Ba ema maléfique eza basio bazaka libanda wana. Mibali oyo babetsaka mo atumba babalola mutu ya mwasi na yo. Tozo bengana bango parce que bango nde bazo bebisa libala na yo. Tozo bengana ba camarade yo bayaka na ba conseil ya mabe. Mobali na zalaka bien, moi ça zalaka bien, mais depuis akangama na camarade intel. Makambo mabe kota na kata famille orke ayoka kalibanda. Ndeko tozo bengana bango tia moto ezui. Banda ko tout tape banda ko seka na kombo na Yesu. Papa na kombo na nguya na Yesu. Na bandi ko tout tape ko bebisa. Ba télécommunication nyonso, ba amitié nyonso, wezalaka tout autour ya ba mariage na biso, na kombo na nguya ya Yesu, na influence ya ba famille, influence ya ba belle-mère, ba belle-fille, ba belle-sœur, na kombo na Yesu, to bandi ko bebisa ba influence ya ba camarade, na kombo na Yesu, ba conseil nyonso ya mabe. Il est écrit le conseil d'Achitophan ne sera ni écouté ni pris en considération. Nous renversons les forces diaboliques et sataniques. Nous détruisons toutes les puissances de l'ennemi. Esprit ema matrimoniaux. Bambanda nyonso. To semer trouble na kombo na Yesu. Na déclarer inimitié et kota. Na déclarer pe na libérer bandeke ya molimo. Babanda kolilia bolingo wane sala mitema na bango. Na kombo na Yesu. Ba sentiment ba feelings. Eliama elongwa. Na kombo na nguya ya Yesu. To bebisi ba sentiment wana. Oyo nyonso alobakete ba sentiment na ezaka quelque part. Lelo na kombo na Yesu. To déclarer te ba sentiment wana échanger maintenant. Eya na ndafu na kombo na nguya Yesu Masiya. To bebisi ba nzela ya mobali wana. To bebisi ba nzela ya mwasi wana. To bebisi nyonso par la puissance du sang de Jésus. Diable tozo présente makila ya Yesu. Parce que comment il était au commencement n'était pas ainsi. Moi si moko mobali moko. Nous déclarons la délivrance au nom de Jésus. Délivrance ya couple wana. Délivrance en dekomoba. Délivrance en dekomwasi. Na kombo na mbia ya Yesu Masiya. Liba soto kabaso. Robo shaka lebra. Mama Bia. Oui papa. Symptôme mususu. Eza symptôme ya manque ya faveur. Wow. Omoni batu mususu bazalaka. Mutu mususu asali mabe. To sali mabe biso mibale. Même erreur. Mais yo balimbisio na facilité. Mengai bakangeli nga kanda. Do balingi pena ba mona nga ba faire payer ngai erreur wana. Eza manque ya faveur ya batu. Batu mususu bakozala ozala faveur pa nzambe, mais pas ya batu za la faveur. Wow. Papa nana lobelo moko. Dans le cas, tu as une faveur ensemble, na mukili pe faut nous caper faveur bata mukili. Faveur ya batu. Donc muta moni ogo asepeli nayo. OK, papa tu so bakaka ke na za faveur ensemble muta mukili linga ngate na za ko. Eza erreur munene. Wow. Parce que ba porte nzambe mutu akofongola yango à travers batu. Oh papa le bel logo bandela. Mutu moko te amata na ndenge na ye. Même Yesu ayana mukili oyo. Po banda ministère il fallait mutu asimba ye aloba. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc, ça, il va présenter yote au fungwamati. Yes. Wow. Yango Bible zo loba. Que Yesu, tango azokola. Bébé wana, mwana wana, abandai kokola na grâce ya Nzambe, na faveur ya Nzambe, pe na faveur ya batu. Wow. Donc, faveur ya batu, c'est important. Yango mona lelo batu, ana faveur ya Nzambe, mais, et pas ya batu, ba rigita kai. Barrégé partout. Au moins, à biso musu au moins nana ba camarade de l'école. C'est-à-dire azangi faveur pour ba camarade. Wow. Aucun na musala boy yo sambelaka. Pasteur no lingaka yo mais la patron na bino musala alinga côté. Après ça va musala ti dimanche. Ti dimanche bazo nyonga yo. Wow. Batu musu bazo mata bazo yasi mala musala yo la tsaka ba musala bazu promotion yo okoma na escalier. Ozalaka wana. O bujakate. Oko sale loko, mwen ba futa yo na passe.
osimbisi mutu eloko po zwango ekombe explication. Donc yo ozanga faveur ya batu. Donc il faut obondela nzambe te nzambe apesa yo faveur ya batu. Yes. Eloko nini balongola na vie na yo. Et pas ya bato zaka inconsidéré. Mobali na yo a considéraka yo te. Mwasi na yo a considéraka yo te. Bana na yo ba considéraka yo te. Eza manque ya faveur. C'est-à-dire bon moto oyo zarango wana eza ya yo te. Transfert salama. Bondela ndeko. Senga faveur. Père, au nom de Jésus, tozo bonde la leo na kombo na Yesu, tozo senga faveur na yo ekitani ko na bombo ina biso, na kombo na Yesu tolongoli esprit ya défaveur, elongwa musika na biso na kombo na Yesu, makila na Yesu sopa na likolo ya bana na biso, bisika no soba koleka nkolo na bombo, batu ba mona bango ba sepela na bango na ndenge ya malamu, na kombo na nguya ya Yesu, bana na biso bazwa faveur konte pai na yo. Rejet va connaître yango te. Ceux qui va kosala erreur, nzambe erreur on les a pardonné. Ba erreur impardonnable et ça la droite na vie na bango. Na kombo na nguya ya Yesu Masia. Yawe na libérer grâce na yo. Na libérer faveur na yo. Na libérer onction na yo. Liko na bomo ina biso. Parce que Bible ya Psaume chapitre 23 verset 6. Ezolo bana biso. Le bonheur et la grâce vous accompagneront tous les jours de votre vie. Nous déclarons que le bonheur et la grâce et va accompagner tous les jours de ta vie. Au nom de Jésus. Au bonheur ta mozobima. Au dans la grâce ta mozokota. Na kombo na Yesu. Nyoso ko sala esimba. Nzambalo na mona yo. Nzambalo na salobola. Osepela na vie na yo. Okende liboso. Na kombo na nguya Yesu Masia. Tobondeli. Libala e mona yo. Batu ba mona yo. Basepela na yo. Bana na yo baba na komona na. Esika lo sozo leka batu ba mona yo. Oza lokola voiture sikebimi na fona na ezina. Voiture marque ya sita. Soko leki ata aveugle yo kasango. Na kombo na Yesu Kristo. Yamba yango lelo. Na lobi yamba yango lelo. Na kombo na nguya Yesu Masia to bondeli. To déclarer le bas amen. Amen, amen, amen. De konanga to zo bonde la point de prière ya suka. Yes. Symptôme mosusu mamabia. Eza esprit ya vagabondage. Bato ebele ba yenga. Donc moto zo tala moto bi me moto nini. O bulu yeke o nini. Donc moto za lo yenge. Akoy ko vanda esika mon côté. Aza stabilité. Aza instable. Omoni nzambe aliberaka esprit oyo na vie ya Caïn. Caïn tanga bomi ndeko na ye. Yo boma nani. Moto mso azotala biso oboma no mutu te. Ofinga mutu te. Osala mabe te. Me ba libérer na vie na yo esprit ya vagabondage. Ya ko yenga. Donc okoka ko vanda place mon côté. O changer ma balle à combien de fois? Banda ku combien? Yo dépôt ya poto, neto ye la poto ya ko bala. Banda ku combien? Ata ba jouer yo ba sala ba transfert ba équipe. Moko ba lembaka. Alobi natika na équipe oyo. Tina aussi sa carrière. Yo carrière na yo, CV na yo eza ko tonda. Moi si ozana ye, moi si kitoko. Mobali kitoko, mais olingo changer sous. Parce que na kati na yo oza instable. Nabo mwana na yo même, mutu so mona même téléphone kaka. Numéro moko akwa koza na numéro moko te. Ala ba numéro kili. Lelo bo benye na numéro o lobi abengi bino susu. O numéro ozu numéro sika, elle a su numéro sika. Na benga ka pona pesa bino. Après 1 mois, 2 mois, 3 mois, une année, a changé son numéro mususu. A changé a appelé ba nyongote, a dans le côté. Batu mususu ndaku kaka. Pour avoir l'adresse moko, c'est tout un problème. Après ça, il y a raison. Oh, pompe, il y a ça bien té. Colonda, quand on a changé pompe, on a changé ndak. En Afrique, on a utilisé pompe moko. Loupang, on a 15. Ba porte 15. Et ça qui problème était? Papa, je suis pas pourquoi. Au moins, on a changé dans ma poukou. Je vais qui ça poukou tchananda. Ah, je vais qui ça bampoukou. Ah, tchananda pour mon bampoukou. Mais il y a qu'à changer ndak. Donc, azo ye bate que n'enga zo changer ndak wana. Azo troubler mutu ya ban. Azo ye bate que azo kote sa ban appelle la kata instabilité.
Lelo bana bazana école place boy. Lobi bana bazu école boy. Lobi bana bakene école boy parce que ba changera. Bana ba koma soki akomi une école oyo à côté na moi 2 problèmes, 3 problèmes. Oh maman la lingi so école ote. Na lingi bo changer nga quand tu soki problème wa kimi yango awa kuna akuta ngote. Partout okokende. Okuta wa problème. Olongwa libala okela libala wana ba même problème oyo kimia. Oriso okuta ngo pe kuna. Surtout ceux qui ont l'équipe na délivrance c'était. Ndeko nanga stabilité na vie il faut ça. Yes. Mosusu akofana na musala mon côté. A changer misala na tembe. A changer misala na tembe. Les gens na kayo, lobi azana kayo, lobi akomi mutu akosala livraison, lobi momoni akomi na cuisine, akomo sokola basali, lobi momoni akomi on akomi konda, akomo luka ba client o bako ko assurance. Lobi momoni donc ya changer akaba misala. Non ndeko nanga. Eza un esprit où ezo tambusa yo. Ezo lakisa ke o yo zali wana eza yote. Mutu azala ndenge wana te combien de fois moi sino rappela yo. Ozana ndako, lelo ozana ndako, ozana adresse mo musu côté mususu. Donc lelo lali a ona moi sina yo, lobi yo kité, lobi na songi na ndako na ngai na songi nanu. Na ke fala na mikro na ke tala ba lettre, oza instable na vie. Et lobi na ngo mama bien na libandi na mutu. Et ça, tu n'as plus droit aux erreurs. C'est ça. Aux a droit les sous-souter. Luka vie au stabiliser vie. Amen. Vanda na mwasi moko. Amen. Si ko problème yo ça lango, ozo ngo reconnaître que vous avez un problème spirituel. Parce que mon toi âge na yo, à quoi ça verrait yo zo ça Papa bandé c'est le kono le bien. Te mon toi âge na ye, na marga li bandia ça lango. Na ndenge ba nuta ese bimio na nzoto. Lelo sa awa lobi na te ngai ngai na fofana sona mobali te ngai mobali aye azongi na ndaku na ye ngana ba dofala kana bana nga na ba nuta wana ndeko na ngai tu as un problème spirituel. Tu as besoin de Dieu. Amen. Nzoto ngo ndenge komi o la kisana oyo na Antoine na Jean na tu as un problème. Na ajo ba poso ba luka stabilité na kufa pe un jour ba benga ngata veuf. Na zwata griffe wana ya ki veuf ke naki na mwasi na kufi mwasi na kufi na maboko na nga mobali na nga kufi na maboko na ngai me yo okufi na maboko na ngai parce que to okufa yebana yebani te to oya okufa pe to yebite okufa oso kufa ato beta porte mukomsu mwasa ke beta porte ndako boy ba benga police makuta oso kufa o 3 jours ango parce que ovanda na ndako na mwasi vanda na yo te chuchuchumbi kaka na ke adresse na ngai pona adresse wana oyebi makambo ke na kosala eza manque stabilité musu pasala ane mabete me ko akofanda kaka te omona kaka chuchuchumbi c'est un problème. Nous allons prier que l'esprit à vagabondage est libéré mon moyen. Papa na kombo na Yesu molimo akayen. To bani ko commander yo lelo. Libéré ndeko wana ya mwasi, libéré ndeko na biso mobali. Na kombo na nkuya ya Yesu Masiya. To attaquer yo na makila na Yesu Christ. To attaquer yo na moto molimo mo santu. To tumbi yo lelo na kombo na Yesu. Yo molimo o me makamotema neza ka likolo likolo. Azala ka stable ta changeaka. Lelo to komando na kombo na Yesu. Libéré. Kende bisika bikauka. Au nom de Jésus de Nazareth, nous te menaçons ce soir. Malgré étape na yo, malgré ta oyo demeure la vie oyo. Au nom de Jésus libéré. Allez sous la barre de la croix. Père, nous libérons ta grâce. L'esprit et la stabilité. Et quitte à l'icole à neko mwasi. L'icole à neko mobile. L'icole à famille oyo. Na kombo na nkuya na Yesu Masiya. Que la famille devient stable. Que mon frère, ma soeur devient stable. Bana bazo stabilité totale. Na kombo na Yesu. To libere stabilité. Na vie à business. Na vie académique. Na vie ya musala professionnel. Na vie sentimentale. Na ma projet. Na kombo na Yesu. Na kokola ya bana. To libere stabilité totale. Au nom de Jésus, de la croix, deviens stable dans ta vie. Deviens stable dans ta vie. Deviens stable dans ta vie. Au nom de Jésus de la croix. Les bras d'Osko Makasetere Bachaka les bras. Merci Jésus. Pano benga grâce à Nzambe la vie na yo. Papa tozo bonga la kombo la Yesu.
grâce na yo kita na kata ba vie ya peuple oyo au nom de Jésus de la croix moko na moko nzamba bénéficier grâce a bénéficier faveur na kata la famille na kombo na Yesu nous libérons la grâce de Dieu nous libérons la faveur de Dieu nous libérons l'onction du Saint-Esprit au nom de Jésus de la croix. Bénis ton peuple. Restaurer la vie de tout un chacun. Papa, ton péché, merci pour la bola munayo. Na kombo na Yesu. Mama bia tozo bonde la pour ndeko a partager. Ma bonde li alelo. Pambola ina kombo na Yesu. Tozo pambola na kombo na Yesu. Papa la kombo na Yesu ndeko nyonso. Oyo aibi ko soit ta ya ko partager émission. Yawe tikete ya pambola malayo. Grâce na yo kitaliko na bombo yaye. Na botana na bala na ye kono nyonso to bondeli aweza na partage ya vie na ye apambola mana kokota pe na kovima na kombo na nguya ya Yesu Masia. Béni soit ton nom au nom de Jésus. Buti alelo olala na kimia ngolu ya nzambe kita likolo na bombo ndani libota na yo zipa mana makila obika loboko ya nzambe obika faveur ya nzambe obika grâce ya nzambe au nom de Jésus-Christ bondeli pe to tato litolobi. Amen. Amen, 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 amen. Ndekolanga nzamba suka ko ipsa mutu moko. Na liloba suka omeza vraiment te, mais na sepeli kaka ko sala suna ba frère, ba sœur na nga na poko lelo, na yebi ke bandeko na nga prière lelo zala nelikia onto sala lelo et salami na kombo na Yesu Kristo. Bosana le passé na yo tala buta lelo prière ozui tant na poko lelo pona libota na ona bana na bandeko na yo yeba ke nzamba lola asali bino bolamu. Merci beaucoup. Bible zoloba lorsque vous priez croyez. Tango bondeli ndima.